Je vous donnerai la paix et les réponses, Seigneur. C'est toi, shalom, oh Dieu. C'est toi, shalom, le maître et le maître, Seigneur. Yesu komisa la biso milakana poko na lelo. Kolo komisa la biso milaka yawe. Kolo komisa la biso milakana poko na lelo yawe. Biso tue kostenge pai na yo. Kolo biso tue kostenge pai na yo poko na lelo Seigneur. Kolo komisa milaka yawe. Komisa milakana yo zambalo. Komisa milakana yo les dieux vivants. Komisa milakana yo les dieux tout puissants Yahweh. Kolo komisa milaka Yahweh. Komisa milakana yo zambe Yesu. Toye pai na yo zamba Yahweh. Toye pai na yo zamba komisa kanyoso Yesu. Yesu biso tue kosenga yo zambe kolo. Komisa milakana yo. Komisa milakana yo zamba lo. Komisa milakana yo zamba bomoy. Yesu komisa milakana yo. Yesu komisa milakana yo. Kolo komisa milakana yo na pokwa na lelo. Yesu komisa milakana yo Yesu. Ena basheke ya babo santa rababo. Ikolo bosheke ya babo santa rababo. Ena kaya basheke bebe santa rababo. Obedece yo zambe. Yo no zara bakokina yo. Yo no zara bakokina yo koya. Yo no zara bakokina yo koya. Okokisina milakante yo zambe. Okokisina milakante yo yawe. Okokisina milakante yo yawe. Okokisina milakante yo yawe. Okokisina milakana yo. Okokisina milakana yo. Okokisina milakana yo. Okokisina milakana yo Yesu. Ela basheke ya babo santa rababa. Ikoro bosheke ya babo santa rababa. Okokisina milakana yo. Okokisina milakana yo Yesu. Tu n'es pas un homme pour mentir au Dieu. Non, il dit c'est l'homme pour se repentir au Dieu. Koloboyo la kakokokisa kayango Yesu. Kolokokisa ina kama kwa umei na kopa na lelo kolo. Biso toye na présence na yo. Toye na présence na yo oh Dieu. Toye na présence na yo oh Emmanuel oh Dieu. Kolokokisa bilaka. Kolokokisa bilaka na yo. Kolokokisa bilaka na yo. Yahweh kokisa bilaka na yo kolo. Ena basheke ya babo sante rebo bobo. Ikoro bosheke ya babo santa raba. Reke ya babo sante rebo bobo saya. Emmanuel c'est toi Jésus. L'amour de ma vie c'est toi. Le Dieu fidèle c'est toi Seigneur. Alpha Omega c'est toi Jésus. C'est toi l'amour de ma vie oh Dieu. C'est toi les dieux tout vivants Yahweh Kolo.
Don't
dans ces moments où on va communiquer car la facilité est surtout. Amen. Dans la possession, on a ce soir la maman. Amen. Si on a dit je vais monter, on va monter au bout. On va faire je vais monter.
l'ami. Pas pour le moninga, maman, tout ça, moi de la femme. So, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez aussi mieux le vivre en bolama. Amen, amen. Amen, amen. Tout comme il y a un moment où tu nous dis, la Bible dit toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Donc, il dit que pas à moi si vous êtes dans les sengo. Moi, ce que je suis habitué à faire, c'est que je n'ai pas raté à la kanda, je n'ai pas raté à la simita. Si on uniforme le milieu, on a un peu de sécurité. Si on a mis tout dans la sécurité, il faut que tellement de la nega est sengo. Tout ce que maman a dit, notre mamie, moi je suis attendue dans les sengo. Moi je suis attendue dans la qualité. Avec la maman Adassa. Tant que notre maman a patience, à tout oiseau qui s'en a, peut-être nous avons des papos comme la Bible, il y a 2 rois. 2 rois 4. Nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait,
il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur la porta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sous les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle montant le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et dit Nanès, je vais aller à Nac vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Hein? Elle répondit, tout va bien. Ton fan dit, tu vas te nzambe maboko. Betela nzambe maboko. Tu vas te nzambe maboko. Nzambe azali tellement malamu. En tout cas, ezali ngolu monene komona pasteur kopesa biso 5 jours biso ba femme baptisée. Na yango elongola ba mama ba femme baptisée. Topesi pasteur, merci beaucoup pour l'opportunité oyo pesi biso. Toyeba la kozwa micro pendant 5 jours. Amen. Amen. Ma femme de distinction bazawa. Ma femme de distinction. Ma femme oyo bazalaka motema malamu. Amen. Amen. Quand la Bible a tomoni histoire il y a Élisée. Élisée était un saint homme de Dieu. Amen. Amen. Moi si on une femme de Sunem. Sunem ezali ville moko ezalaki na vallée ya Israël. Ezalaki na vallée ya Israël. Ezalaki pembeni ya lac moko boye. Nde Sunem ezali. Amen. Mais batalisi biso ke mwasi moko azalaki na miso lokola ngai na yo. Amen. C'était une femme chrétienne. Amen. Sunem, quand on est la femme de Sunem, c'est une chrétienne. Amen. Cette femme, elle savait persuader. Amen. Il y a un terme de biso ya moi, elle a dit femme persuasive. Amen. Femme persuasive, elle a dit moi si oyo amonaka au-delà. Amen. Amonaka au-delà. Moi si oyo asukaka esika oyo te, mais amonisaka akendaka au-delà. Amen. Pour être persuasive, elle a dit do oyo nzambe apesa moi si. Amen. Nzambe apesa okaka moi si, apesa yango mobali te. Batu mususu balobaka eza instinct, mais biso wana na nzambe tolobaka ke ezali don. Amen. Persuasion eza lokola foi. Amen. Ezali lokola foi. Soki yozamu mwasi mo Kristo, il faut de la persuasion. Amen. Il faut de la condiment. Maman tango alingaka azwa zemi, azala toujours dans ma pensée positive. N'est-ce pas ma maman? N'est-ce pas ma maman? Papa mona lokola toza ba folle. Mais soki maman elingi likambo, akokende na motino na suka. Amen. Maman se va le meke, zambo ngala zako bondela,
akopesa ngai mwana papa kokomona mwa lokola folie mais biso nzambe atia kati na biso persuasion toyebi eloko tozoluka liboso na nzambe amen amen totali femme oyo ya Sunem batamoki balobi ke mwasi kolela mwasi eza na ndoki kolia na ndoki amen tozalaka bandoki te tozalaka bato toza na vision de loin toza na bato toza na vision de loin toza bato toza vision de loin mpo soki mama alobi ngai nabuka mabolongo mpo mobali na nga esika aza kokende esimba ekosala nini ekosala nini yango tolobaka ke mwasi azali dernière cartouche ya nzambe amen mwasi aza mwana ya suka ya nzambe soki mwana suka osenga eloko eske papa apimelaka ye mama apimelaka ye biso toza bana ya suka temaki toza bana na suka tozwa ngolu amen tozwa ngolu cette femme amonaki mosali na nzambe ye nde mutu amonaki ke mutu wana c'est un saint homme de Dieu amen nayebi te miso na yo etalaka bato lolenge nini amen lolenge nini yo otalaka bato soki otalika obi oyo aza ndoki ya kote mama wana ezali bafemme mopagano amen amen femme mopagano nde ayebaka ke oyo aza ndoki mais biso basi oyo toyebi nzambe biso basi oyo toza bapersuasif biso basi oyo toza des femmes persuasives toyebi nzambe amen tozalaka na vision ya molai yango mwasi wana ya femme de Sunem alobisi mobali na ye mama nzambe apesa na yo maloba amen maloba oyo ekonvaincaka moto amen maloba oyo ekonvaincaka moto soki nalobeli mobali na ngai likambo esimbi te nakobanda koinsiste nango kino akosala nini akosede mpo nzambe apesa ngai art amen toza baartiste. Est-ce qu'il y a des femmes artistes à ce lieu? Biso basi yo to créaka biso basi yo to pesaka forme toza baartiste amen toza baartiste soki ofandi inspiration ya mwasi ezalaka différent de l'homme amen mwasi azwaka temps na ye azwaka vraiment temps na ye soki tomitali kaka ndenge tolingaka tobima na ntongo mario mpo baza kofinga biso ke mama soki akoti na salle de bain azwaka 1 heure 2 heures wana etali bango nakoloba wana etali bango biso toyeba ntango toobima ntango tootambola toyebi ke na mibongani amen amen ntango ngai nazobima na bilobeli ke esika naokende ngai nde amen esika nazokende ngai nde yango tozwaka temps mingi ya komibongisa amen tozwaka temps mingi ya komibongisa femme ya Sunem na pokwa lelo nalingi nayebisa yo tozwaka temps mingi ya komibongisa me lelo nalingi nayebisa yo zwaka temps mingi ya kobuka mabolongo na se zwaka temps mingi ya kobuka mabolongo na se oui tozwaka temps kaka te kowela bakotiaka bacrayon amen amen tozwaka temps te kaka ya kobona yambani na kolata jour wana zwaka ta ya kobuka mabolongo na se mwasi abukaka mabolongo na se basi makambo na ye etikalaka lolenge moko te mwasi atikaka bajournele na maboko na nzambe avivaka yango lolenge moko te yango na pokwa lelo na biso yo ozali femme de Sunem tu es une femme de distinction tu es une femme de distinction femme oyo distinction azalaka une femme généreuse amen azalaka une femme généreuse kaka esukela yo teke kaka na église amen généreuse na yo efebimaka libanda ekozala une femme gentille amen amen mwasi azalaka moto lesengo elongi na ye ezalaka ya kofungwama amen mwasi azalaka moto lesengo misala na ye emonanaka te celle-ci c'est vraiment une femme de Sunem amen nalingi nayebisa yo moto moi lokola makambo na yo komi na suka nalingi nayebisa yo ke nzambe azala biso elongo nzambe oyo bukaka mabolongo butu na moi akotika yo ata mokolo moko te nzambe oyo obelelaka butu na moi akotika yo lolenge moko te cette femme sunamite cette femme de Sunem elle a eu à convaincre son mari ayebisi mobali na ye topesa chambre moko à Élysée mobali na ye ayebaki Élysée te amen mobali na ye ayebaki Élysée te mais la femme voyait l'homme de Dieu passer amen la femme voyait l'homme de Dieu passer nalingi nayebisa yo mama komemaka mobali na berere te amen komemaka mobali na berere te
rentré. Le corps a eu ma persuasion. Obiete, la cosa la kaka boindenge la ligi. Comme ma kamobali ne RT, amen. Il faut le kaka bateau ya malamu oyo okoti sanandako, amen. Il faut le kaka bateau bozofa la baro baza koloba likambo. Baza toujours koloba makambo na nzambe, amen. Pote na mokili oyo tozoba ninga, tozala toujours dessus, amen. Mais tant que tu es kati na Yesu, lelo maman Daniela komi de konangai, amen. Lelo maman Beka komi maman la ngai, amen. Tant que tu komi mati mo Kristo, totika ba makanisi oyo ba mopagano, balobi ete mwasi atongaka te. Mais ngana pokolo na yebisa yo, mwasi atongaka. Mwasi aza maçon, mwasi aza artiste, amen. Mwasi atongaka. Cette femme de Sunem, elle a eu à convaincre son mari. Basa la chambre, babe sa chambre moko pour la mosali na nzambe. À chaque fois que les gars Sunem, asala nini aya bakola la wana. Ya mota molika comme elle a dit, elle se rappela que dans ma maison, il y a une chambre là où l'homme de Dieu entre. Amen. Na lingine beta mali solo moko boye. Mama moko tozala kina yeko sambele sika to utaki. Aya bakotala mana ndako. Elle est côté là, tu prier, tu solo là. Moi, la kangami. Tu bon, moi, patience. Mais maman, la chambre là, yo. La mais moi, la chambre là, ok, domati. L'accès de ce pasteur de l'onala là. Maman, il kamuni. Gabi, ala la kawa. Ala la kandenge ni kaba, ala la kapoye. Azwi mwana, ajeye wana. Abandi kwa bisaka nzambe. Nzambe mwana alali. Na mbetu ya musali na yo. Na lingika na ndina ozosili sa prière oyo. Mwana na ngai azonga. Amen. Kondima na ye elekela kingai. Kondima na ye elekela kingai. Na ye kososola moto na bandi ko méditer cette femme de Sunem. En tout cas maman wana azwaki lobiko na ye instantané. Amen. Amen. Le lenge to yamba ba pa na ndako to yamba pe ba ange. Amen. To yamba ba ange. Le nenge to yamba ba pa na ndako to yamba ba ange. Kako kosalisa mobali mbeba te. Yo si obala kosalisa mobali mbeba te. Yo pozo bonga bapola libala kosalisa mobali mbeba te. Amen. Kati na ba choix, kati na ba préférence. Amen. Amen. Oh wana ma copine na ngai. Natangi na yo banda bo mwana. Tokoli na yesika moko. Olakisi mobali na yo. Oyebi motema na yete. Amen. Oyebi motema na yete. Yango balobaka babetinga mosinjo po yo moko mutopesa kinjela mosinjo ekota na ndako na yo. Amen. Yo zali mwasi ya Sunem. Il faut yebaka nini ya koloba. Yo zala pouvoir ya ko convaincre motema na moto. Ozala pouvoir ya ko convaincre cette femme alobaki bon na totiki chambre oyo po moto na Nzambe Élisée ala la kawana. Tango likambo ekomelaki ye azalaki na recours mosusu te. Amen. Azalaki na recours mosusu te. Yo soko zala likambo il faut kaka mokili mobimba bazala alerte que sœur wana mama wana za ba problème. Amen. Mais cette femme elle a joué d'une grande sagesse. Amen. Elle a joué d'une grande sagesse. Bon bali na ya tunier lelo pe toza mokolo ya sabate olingi nini ko kende ba mosali na Nzambe alobaki na ye tout va bien. Amen. Alors quand il a tout va bien. Yo qui a sorti journée moko boliete. Maman Daniela biso mikolo yo tozoliate. Maman. Oza ko sambisa mobali na yo. Amen. Oza ko sambisa mobali na yo. Yo ba pesa o maboko. Ba pesa oza artiste. Tu peux créer quelque chose dans tes mains. Tu peux créer quelque chose dans tes mains. Ne reste pas. On se la quand ngai nous ça na bureau pour na boka. Non. Amen. Tout dans la carte bureaucrate, mais on a ce que Dieu nous a donné, ce que les hommes n'ont pas. Tout ça, on y va y passer à la beauté. Oui, on va l'équipe sur la macasse, mais biso, tout ça, il va la moukoua. Amen. Masala biso la moukoua. Nous sommes venus à la moukoua. Babeti yango, et Boukali. Mais mon bal a servi dans ma bébé. Quand je vois Betty, il a résister, mais il a se fondre. Mais vite à la carte. Mitala kama déjà grandeur aux hommes à Pesayo. Grandeur aux hommes à Pesayo. On se minimiser pourquoi? Femme de Sunem Azawa, une femme de distinction, une femme gentille, une femme généreuse,
Une femme qui est dit qu'on t'a collé le monde ensemble. Elle dit qu'on a ensemble dans ma promesse. Cette femme de Sunem, elle dit qu'on a bakouk. Quand on s'en ensemble, à l'obéité, quand elle a allé au Tozobanda, au Kogota, cette femme, alors, il y a un moment où elle a dit la condima, mais après c'est la réponse qui vient ne trompe pas ta servante. Amen. Ce qui toque la serve, verset 26, 27, 28. Tout le monde est sur moi, ça n'a zoloba. N'a il a servi qui au moins la terre, mais yo pèse qui gagne. Pourquoi? Pourquoi le nom du Boko Sangai? Mais moi je sais que celui qui a fait la promesse est un Dieu fidèle. Celui qui a fait la promesse est un Dieu fidèle. Attends le cimité, l'objet est possible. Attends le Dieu la zone cachée, l'objet est possible. Parce qu'elle a dit une femme de Sunem, elle a dit moi sur la Yéni Nzambe, elle a dit moi sur la pousse de la capelle de Nzambe, sans que bâtir du Kangai. Amen. Elle a dit une femme droite, elle a dit une femme de distinction. Elle a dit une femme généreuse. Amen. Ma maman n'a pas zoté, elle vient dans la peau, elle est là. Elle a une femme qui a une grande foi. Amen. Amen. Elle a une femme qui a une grande foi. Pourtant, mon maman a dit Gagabiso, Balina Baoloba, Ola Deleni, à de l'autre côté, mais yo, on a mon nez. Amen. Yo, on a au-delà. Yo, on a au-delà. Quand il va dire que nous sommes tous les deux, on a une facile. Yo, quel n'a pas d'ista, va voyouana. Mais ngai na mona ki au-delà. Amen. Na mona ki au-delà. Na éviter. Yo mi mona ka ndenge nini ke ngai ne la bali kaka mona sukeli awa. Na pokwa lelo na limina yebisa yo tango tosala ka ba choix nzamba zala na biso elongo. Tango tosala ka ba choix nzamba zala na biso elongo. Ata tolali na se lobi to komatala mbeto. Amen. Ata na sukoli na kikoso lobi no sukola na douche. Ata na kuta bila boye lobi no kufani na ki poete na yebi nzambe poete na tibela nzambo aya kela kai achaka kela kai persuasion ya wala lingina yebi na pokwa lelo comme minimiza kale faible commencement comme minimiza kale faible commencement cette femme de Sunem pouvait aussi minimiser les faibles commencements. Amen. Tamazo ki bosana na nzambe abina fami sa eka ka fana mais mobile peut azaki na ba idée à minimiser mais cette femme avait la vision. Cette femme avait la vision. À mon avis, quand tu réalisais, c'était un saint homme de Dieu. Amen. Maman m'a fait sa persuasion de caca pour qualifier la batou, au poyaka, au salakaboye. Amen. Ma yo, parce que Dieu voit en toi une grandeur. Dieu voit en toi une femme grande, une femme élevée, une femme au temps où la musique a été élevée. Au cause de la carte bureaucrate, au cause de la femme d'affaires. Amen. Au cause de la femme d'affaires au-delà. Au cause de la. Ce qui peut-être pas ton qui va limiter qui vit dans les locaux. La limite est la pauvre. Le lendemain, quand est là, voici. Tu es appelé à aller grand. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à continuer. Oh, le ribot d'ailleurs est si maté. Tu es appelé à aller même au-delà. Cette femme de Sunem est un exemple pour nous. Amen. Est un exemple pour nous. Cette femme de Sunem a tali que moi aussi, elle doit être gentille. Amen. Cette femme de Sunem nous a appris que la gentillesse paye. Amen. Cette femme de Sunem nous a appris que la gentillesse nous paye. Amen. Ozalaka mutune sengo, nzamba ko futa yo. Ozalaka mutune sengo, nzamba ko récompenser yo. Zalaka mutune sengo. Zalaka mutune sengo, en tout et pour tout. À toi, il y a une moutouté. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Tout le monde va à l'ensemble, mais moi, je vais vous calendrier, je vais qui moi, l'ensemble, la eux wapi. Amen. Qui moi, l'ensemble, la eux wapi. Tu vas s'en aller, tu vas mis troisième. Tu vas maman, quand vous toquez, amen. Tozalaka diote. Amen. Tokuzala pele nzambe diote. Ya moso ki mutoye. Mama tunesh a eu message de la nzambe ko douter na yango te. Poto mama tunesh azaki na nzambe yo ozala kité. Yo ozala kité.
La femme de Sunem a Talissibiso a sacrifié partie à Nakonae. N'invite yo sacrifié nini. Yo sacrifié nini. Yo sacrifié nini. On a la cabane mi, pendant la 20h, 16h. On sacrifié à ta boutou na yote. Amen. On sacrifié nini. Pour le Nzambe, ce qui est compliqué, on dit c'est Nzambe nini. Amen. Tant que hôtel va liboso na Nzambe, okoloba Nzambe ngana salaka nini. Nzambe ngana tika kapongi pona yo. Il faut que yebisa ka Nzambe. Amen. Ngana tika kapongi pona yo. Ngana tika ka metu pona yo. Cette femme de Sunem a pris une partie de sa maison. Apesi roba mosali na Nzambe. Apesi roba mosali na Nzambe. Yo ozela poko ya lelo. Parti ni yo pesa Nzambe. Parti ni yo pesa Nzambe. Balobi tozala intercession ba mama. Yo fani na yo masolo. Parti ni yo pesa Nzambe. Parti ni yo pesa Nzambe. Lelo to kende kosala évangélisation. Yo kaka ba raison. Parti ni yo pesa Nzambe na bomo ina yo. Cette femme de Sunem a donné une partie de sa maison à l'homme de Dieu. Cette femme de Sunem a sacrifié chambre naïe. Peut-être qu'il a une chambre salon, toutes les deux chambres à l'hôpital. N'a pas élisé les saints hommes de Dieu. Parti il y a bon il y a pesa ya Nzambe. Parti il y a libota la yo pesa ya Nzambe. Nzambe okipaka place ni na bon ina yo. Est-ce que Nzambe a la priorité la vie na yo? Nzambe a la priorité la vie na yo. Na yebite. Ba lui prière et bataka 16h30, mais yo bimaka à 18h. Au pesi Nzambe parti ni ya vie na yo. Au pesi Nzambe parti ni ya vie na yo. Bible est dit que dans le livre de Josué 1:8 que cette parole de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Yo no lenge nini yo taka bali lo ba Nzambe. Otemaka yango ndenge nini. Tu veux être une femme de Sunem, une femme de distinction. Apprends à lire la Bible. Amen. Apprends à lire la Bible. C'est alors que tu vas grandir. C'est alors qu'on communique. Et loko Nzamba kataka dinayo. Nzamba tamo teka po tongaka. Nzamba tamo teka po tolaka. Mais Nzamba tamo katinayo pour convaincre. Amen. Nzamba tamo katinayo pour convaincre. Nzambe ya tamo katinayo pour convaincre mokili. Kengai nazamwana na Nzambe. Amen. Mais yo, ozamwana na Nzambe. Esika bapagano baza komema yo, yo zokende. Yo zokende. Yo zokende. Donc on a 7 jours ya semaine. Yo kabela Nzambe jour combien na semaine na bomo na yo. Donc on a 24 heures. Au pesa Nzambe combien d'heures na bomo na yo. Femme de Sunem Azawa, femme de Sunem Azawa, cette femme généreuse, cette femme gentille, cette femme de distinction. Femme oyelingi akoba na Nzambe, femme oyelingi Nzambe sala na ye une femme artiste, femme a créé akamutu. Amen. Tango tozalaka na bazeni, soki mwana zoningana, omoni kazo déranger yo. Po ni tolobaka maloba, mwana pa yokaka. Amen. Amen. Si vous avez un mwana kutu oyo yebi atelo ite mozoloba oyo kayo. Et bon yo kuto nzambakela. Femme de Sunem, c'est une femme de distinction. Femme de Sunem, c'est une femme audacieuse. Amen. C'est une femme audacieuse. C'est une femme qui a une foi audacieuse. Et c'est comme un qui m'a dit est souki, mais elle dit est soukité. Amen. Quand il va à cultiver déjà stérilité secondaire pour n'aller ma beauté souki. Amen. Pour n'aller ma beauté souki. Vas-y ma trompe là-bas.
Basé au vrai besoin, mais ma bosse à la qui, bâtir la qui m'a persuasion, bâtir la qui m'a persuasion, oh la qu'on convaincre, bâtir la qui m'a un mot et rêve à ça qui a goana. Une femme stérile secondaire, mais à Botimana. Na trompe, on va retirer la ici et bien on a quatre, mais la mimi n'a pas la vie balai. La mimi n'a pas la vie balai, parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu, c'est lui qui m'a créé. Asalagai beaucoup. Asalagai beaucoup. La boucle de la femme va pas mater. La ligne est plus sérieuse à beaucoup. Yo zota la âge n'a que pour ça. La commune a 25 ans. Mobile ya zoyake. La commune a âge boye. La commune a content la bambula. Toke la bambula mo wapi. Donc, quelle est la bamboula et mon wapi? Ngana la âge nyonso. Amen. Ngana la âge nyonso. Pesa na âge loti. Soki na bina la 22 aidanga. Soki na bina la 30 aidanga. Parce que je suis une femme de distinction. Je suis une femme de Sunem. Dieu me rajeunit à chaque jour. À combien plus fort de nous ça n'a pas pour la yoté? Parce que Dieu est en train de te sous-estimer. Osa komi qui dit ça. Yoko to le kina humilité mo baloba. Osa komi qui te miso qui sakasima. Mais or, tu es l'artiste de ta vie. Tu es l'artiste de ton foyer. Tu es l'artiste de ta famille. Libota wala babala kabangote. Amen. Libota wala babala kabangote. Biso ba oyo babala kabangote. Bango bazala kabandumba. Baumela kana mabala te. 18 ans de mariage. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Amen. Il n'y a que Dieu. Nzamba chachaka origine ya moto. Si seulement kaka otikiye asala na yo le kali. Amen. Si seulement omiti ki lokola femme ya Sunem. Eke ya zabeli ete mosela baza ko benga yo. Aizitaki te akedaki. Les 10 sacrifices yo kuto linga susu kosala te. Merci na jena mingi. Yesu a jena pona ngai. Il y a des sortes de démons qui sortent que par la prière et l'hygiène. Amen. Femme de Sunem, c'est une femme de distinction. Distinction est à la carte de mon côté. Distinction fait ça la makana bongo inayo. Vous allez distinguer dans la carte de mon Zambé. Amen. Sois une femme généreuse. Sois une femme gentille. Amen. Et ça va qualifier au Zamba spécial à moi. Après ça, qui a moi, c'est la femme de Sunem. Une femme gentille. Une femme avec un côté de Kéroana. C'est un homme de Dieu. Celle-là, c'est une femme de Dieu. Amen. Nous sommes dans un Zambé. Nous sommes dans un blocage. Tu vois, maman, il faut tout t'emboulaner le mot. Tu vois, il faut que pagano. Oh, tout ça là. Amen. Tout ça le même père. Tout ça le même esprit. Mais tout ça comme Michel Bakal. Amen. Amen. Tout ça Michel Bakal, pourquoi? Femme de Sunem. Femme de Sunem. Une femme de distinction. Nous avons une persuasion que nous avons la foi. Amen. Nous allons comparer persuasion avec la foi. Condimaya moi si, elle est qui à Mobali. Condimaya moi si, elle est qui à Mobali. Nana Zobone là. Mobali n'a pas causé mon sala. Place boy. Nous tous sommes au cause folle. Moi folle. Nous avons même la dimension. Nous avons même la dimension. Nous avons même la macababinée. Seulement reconnaître ce que tu es. Toi qui es chrétienne, reconnais ce que Dieu a mis en toi. Mieba. Parce que qui va dire moi si nzoto. Mais là moi si bonzambe. Amen. Moi si bonzambe. Quand il a bonzambe au kotambo le sika wo bakanela kino. Quand il a bonzambe bakotandela otapisa koyeba.
Quand il va bonzamé, va comme maillot musika. Amen. Amen. Il y a qui joue la campagne qui au conzo na travail à Kanaï. Tu continues à Bethel. Prière ici. Tu es un pasteur. Il y a mon gars qui dit ah, pasteur. Nous avons présenté le moment pasteur. Bande Konangai. Pasteur, tout le monde a la télé. Aïe, maman pasteur, bonjour. Amen. Et c'est là qu'il y a c'est comment on peut le dire non. Quand ça la voit dans les âmes d'église. Quand ça la voit dans les âmes d'église. Voilà, on va dire, eh, à la maman pasteur. Ah, le monde est dans la caboue. Ah bon, dans la candengue. Dans la candengue. Maman pasteur bazawa. Maman pasteur bazawa. Dans la candengue, il se passe à pasteur. Dans la cabasse, dans la onction. Amen. Dans la cabasse, dans la bouya. Totonda bouya, oyo na nzamba za kopesa biso du jour au jour. Amen. Nzamba zo pesa biso ya mutu na moi. Biso moko pe toza ko bénéficier la grâce de papa. Tozo bénéficier du souffle na oyo biso to lukaka nzambe. Amen. Yango na dingina yebisa yo. Dieu est une femme de Sunem, une chrétienne. Ça la preuve qu'aux amants na nzambe ya solo. Ça la preuve qu'aux amants na nzambe ya solo. Tu es appelé à être une femme de distinction. Tu es appelé à avancer. Obengami ozala mwasi mo Christo. Kaka na malobate. Il faut qu'on voie en toi le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Tu es appelé à persuader. Et si on va te parler avec l'esprit, yozawana pojakimia. Amen. Yo bengami wana. Femme de Sunem, pojakimia. Yo bengami te po diviser. Amen. Yo bengami te po kabola. Te ba fana kabo. O bengami te na yango. O bengami po unir. Amen. O bengami po sakisa. Malgré pas si la femme ya Sunem mwana na ya kufi. Azu atiki ya mbetu. Akiri mba mosali na nzambe. Mosali matunie. Boni mwana. Boni mobali. Alobi nini? Tout va bien. Alobi nini? Tout va bien. Mosali na nzambe bilobeli. Mais pourquoi nzambe a révélé ngai makambo ezala kati na mama oyo te? Nzambe a révélé qui était parce qu'il y avait que moi ça qui na kondima. Amen. Moi ça qui na kondima. Que moi na ye alali pongi ya kofite. Oui. Alors, qui n'a pas Nzambe, ne trompe pas ta servante. Mais c'est qui n'a pas dit que y a un mois à profiter pour aller même mettre au sein de Nzamba lalaka. Dans la partie il y a bon moyen yo, oyo kabana Yesu. Kabate makolona yo pour ça l'évangélisation pour Nzambe. Kabama makolona yo na pour ça l'évangélisation na makabona Nzambe. Kaba makolona na mitambo ya tambola te ok awa kaba makolona yo pona koloba la part na Nzambe. Amen. Monoko nzamba pesa biso basi balobaka mingi lobaka pour la gloire de l'Éternel. Lobaka kati na mabondeli. Tomoni Anne tellement qu'il a besoin de moi, elle priait à un moment a commencé à bâtir. Amen. Yo no no ka koloba mabe ana ne bakite bakoloba na Nzambe akomika kobeta mutama Nzamba talata malobo ezo kimana kati na motema oyo ezo kimana mungongo te na yebite nini ezo ko empêcher yo osalela oyo Nzamba pesa yo persuasion. Au-delà de l'homme. Puisque maman est là, il faut changer là.
bapesa yo. Eza lokola kontima. Mitala. Milobela nzambe. Kumisaka nzambe ndenge nzambe akela yo mwasi. Nayebi te nalingaki bomwasi na nga. Nalingaki bomwasi na ye. Nalingaki bomwasi na nga. Nalingaka yango nalia te. Nalingaki bomwasi na nga. Amen. Tala ndenge nzambe asalaka mwasi. Tala ndenge nzambe asalaka mwasi. Ata naza mkusebe naza mwasi. Ata naza mwindu naza mwasi. Ata naza pembe naza mwasi. Nabeta batolo. Kwete nzambe aza ilokola ngai. Nzambe aza kati na nga. Eloko mobali aza na moti. Nzambe apesa yo eloko mobali akoki kozwa ata mokolo moko te. Mais pourquoi les commis qui disent ça? Zoka chambre moko pesa ya mosali na nzambe. Pesa ya nzambe. Amen. Parti na yo moko sacrifier ya moko na nzambe. Sacrifier ya moko na nzambe. Toza kana 24 heures. Pesa nzambe ta une heure. So moni ko pesa ye 10 na ngo ko kate. Pesa ye ta une heure. Bato nyonso bapusaka pelepele ya nzambe ntango babimaka lolenge moko te. Baoyo nyonso bamataka ngomba koluka nzambe ntango bakitaka lolenge moko te. Nzambe oyo opesi ye esika. Tika yakamba bomoi na yo. Tika yakamba bomoi na yo. Nzambe wana oyo apesa yo persuasion comme art. Antaka bamamo bakangaka suki nzambe apambola biso. Antaka bakreaka midele oyete mama berte bakreaka midele parce que baza baartiste aocrée modele na mutu na ye na mutu ya mutu. Bamamo batongaka bakreaka midele. Mama dalushi na kosi bamamo batongaka bakreaka mpe midele. Biso mpe babirocrate tokreaka mpe ya biso se ya mbira n'est-ce pas? Sikoyo na persuasion oyo nzambe apesa yo okani maboko mais nzambe akotuna oyo na suka. Amen. Eloko napesaki osali nango nini? Tu étais là une femme chrétienne captivée. Combien tu as évangélisé? Combien tu as gagné les gens?